chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, naza liboso na bino pona sango ya mawa. Pona sango ya malonga te, mais pona sango ya mawa. Liwa ya Papa Célestin na Suisse. Après tokolobela muke liwa ya Mama Mbonga Patricia. Papa Célestin ex mobali ya Mama Sophie. Yende mutu babota na yebana. Bandeko na banzi bolandaka ba video oye salaka tour du monde. Ndenge batu na mokili ba transformaki makambo bake ko condamner innocente. Innocente ezaki nani Mama Sophie na bana ye ba innocent. Bandeko histoire eza ndenge nini bolimbisa muke. Histoire eza ndenge nini. Histoire ezali boye. Papa Célestin akendaka Kinshasa. Atiki mwasi na ye na Suisse. Mwasi na ye nani Mama Sophie. Arrivé à Kinshasa, akuta na mwasi moko boye kombo na ye Mbonga Patricia. Et Mbonga Patricia azalaki na ba parents, sa mère ou bien son père moko azalaki féticheur. Alors Papa Célestin a été envoûté. Souka na yango Papa Célestin aye na Mama Mbonga Patricia na poto. Na envoûtement ya sorcellerie, Papa Célestin abandonne ses enfants et sa femme pour na okende kokota kovanda et place moko na Mama Mbonga Patricia oazaki na bana na ye abota epa mususu. Alors bavandi kuna sokelo ne salaki bango bamoni ke faut pas bimisa histoire moko na media comme quoi Mama Sophie na bana na ye baza bandoki balingi basala couple na bango mabe. Alors eza émission moko elekaka epai ya Alimia. Je crois que Alimia longwaka na Belgique akendaka ti na Suisse pona makambo wana. Alo bandeko ezalaka somo. Batu batala yango na bali plus de 100,000. Comment Mama Mbonga Patricia abandaki ko accuser Mama Sophie na bana ye ya sorcellerie. Alors ngape na ndaka on atalaka yango, c'était quand même choquant. Alors na lukaki vidéo ya Mama Sophie na monaka yango te. Alors na fandaka na kimia. Fait de compte Mama Sophie baye ko leka na émission ko na Suisse, elle et ses enfants. Alors elle s'est défendue. Alobi oya alobi batu bayoki yango. Mais zana batu oyo bazali ndenge mususu ba consideraki oyo mama wana yako loba ndeko nanga na yo nandoki soki ba bino mbale ba boloba ba kondima ndoki yo ba kondima yote parce que Satan a pesa bango maloba.
tala na YouTube soki ndoki alobika ke na utaki kuna na moni ndenge na bango nzamba lokotinga nanga mtu azote ya mate ya malamu batu bakolanda ndoki bakolanda ngate et c'est comme ça. Donc cette maman parlait avec beaucoup d'arrogance et d'envoûtement. Mukolo mosusu vidéo ya maman Sophie batindelinga yango. Nalandi yango nazoyoka bana nde bazoloba nazoyoka maman Sophie ndenge azoloba ndenge nayokaka maman Mbonga Patricia ndenge alobaki na bana na ye na mobali na ye oyo azalaki mobali ya maman Sophie. Alors tango nalali mikolo uti koleka mikolo eleki naye komona ke maman Sophie azaki innocente ye na bana na ye. Cela veut dire que ye na bana na ye ndoki alaki te. Mais ndoki ezalaki mama wana na ba oya ye. Tozo kende. Alors ngai personnellement ataki mosala nzambe na kende koleka na émission na émission na Congo number 1 à l'époque. Parce que makambo na zoloba ça fait 4 ans ou 5 ans. Alors, na kina ko sala émission na Congo number 1 pour na faire comprendre batu que ba déclaration ya maman Mbonga Patricia na bana na ye na mobali na ye o bazo condamner maman Patricia na bana na ye ezalukuta bandokinde eza bango na kaya papa Célestin maman Mbonga Patricia na bana ye. Mais côté maman Sophie balakisa yenge le côté. Après quelques mois on a sala ki vidéo na on a maman Sophia Benga to sololi na bina ye je vais prier pour toi. Tout ça qui va séance à prière nganaye et puis natikié. Dans le bain que j'ai demandé à ce que Dieu fasse sa justice. Et si li n'a pas comme souste. Nzambe a sa la justice naye. Tant on a sa la vidéo nanga. Naye ba maman Sophie te. Naye ba pe bato na yoste. C'est-à-dire na mona mutu bokote. Tango maman Sophia yina bondeli po na ye. Tukabwani. Na senga ga en likuta te. Pe na zolo balabino boy maman Sophie na mona boy te. Mais pourtant na sena ken estavayer le like côté na bango. Na bayi 3 fois par vidéo yali, na bayi 3 fois boy. Pe na ebi ke ndako neza côté ya gare. Mais na koma jamais kuna. Na luka yepete. Mina sala musala nangai. Alors tango bato babengi nga po ba yebisa ke papa Célestin akufi na bi ah bon balbi ah mais papa moi si on a pas akufa na bi je savais ndeko nanga bo banga banduki te yeba liloba yeba ko prier ndoka obanga yo. Et belé bandoki bazo sakana bino parce que olingi lobate olingi pe ko prier te mais olingi nini olingi batuneti o pasteur Lukao na Afrique du Sud o nani o balaka évangéliste ceux qui makengo ceux qui nani Tony Silasi ba Walesa ba Mokuna ba Mbiye ba Kalambai. Tous ces gens-là, oyo bozo kanga izobi mana monoko ngai. Musala nzamba zate. Batu nyoso na tangi. O na tangi ba kombo boyo ke bimina monoko ngai. Ba muso basa belé ba muso na tangi ba ngote. Musala nzamba zana été. Lelo oyo 95% ya ba pasteur ba benga mate ba ponama pété. Soko yebi lo batala ba enseignement na bango. Et puis la plupart sont dans la sorcellerie et satanisme. C'est pelé. C'est pelé.
Soke pas na bango ba simbi na boko kwei, bango ba kwesa ka bato. On ne programme pas le Saint-Esprit. Pas ba sala nzambe te. Allo bandeko. Na lingina pesa bino kamwa le loba na nzambe. Soki botangi na 1 Samuel 25 36 à 34. Kuna bazolo bana bino nini? Nabal azaka muto misala mabe. Abigail mwasi na ye azaki mwasi moko ya kimia. Mais Nabal abana ko faire souffrir ye. Abana ko moni se pasi. Ya kanisa yake mwasi wana Abigail akokufa avant. Jour nzambe azoka décision sentence kwei Nabal akufa. Moi, c'est article celle David a eu à commisser moi sinaï. Bon, dans la Bible, il y a un verset biblique. 1 Samuel 25, 36 à 34. Bandeko, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. En bien ou en mal. Tu ne peux pas semer les arachides pour récolter l'haricot. Les arachides. Oyo loni okobuka yango. Job 5:6, la Bible déclare les malheurs ne sortent pas de la poussière. Tout malheur a une cause. Boluka ko yeba liloba bandeko. Soko yebi liloba ko sepela. Omona ka bandeko na batpamba. Mais soko yebi liloba te Obanoko tindi la bango moto, okomi ko péché, tiba ko bomayo. Moi, Nzambe, la prière d'un enfant de Dieu doit être accompagnée par des paroles d'amour. Yo bando tinda moto, bando sur la vengeance. Or, Bible, le bin abiso na Hébreu 10:30, à moi la vengeance. Yo quitté, obaniko sur la vengeance, ba bomayo parce que tu es dans le péché. Et ça m'a ba Nzambe, soki bolingani lobate. Dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez directement dans le combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, contre les esprits invisibles, les esprits cruels. Mais yo, obani ko tinda moto. Tango yo bani ko tinda moto. Oko tinga cha péché. Parce que yo bate. Otumbo li bango. Après, bah, au mabe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Judas a trahi Jésus-Christ. A trahi Jésus-Christ pour mon solo. Ayebaike, n'est pas Jésus-Christ a kufa. Mais Judas est mort avant Jésus-Christ. Ndeko nanga mutu asala kuma be oya ndikaka yo kufa avant ye priaka yeba ko sambela akufa avant yo okomona ndinga akufa. Judas est mort avant Jésus-Christ hein? Mais ayeba que Jésus-Christ akufa avant ye mais ya kufa avant Jésus. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Tiens, il va pratique, bandoki, on va le pamba. Baso sakano, baso dans le bate. Parce que il le bate, oui, le bate, il peut prier. Aussi, on a un faux pasteur, il va le cas où batoni, c'est là, ça va se soigner. Basimba bakisi, bakwe sakabino, bamba kabino, ba veste. Oso qu'il pas batande mwana obigandeni aokim sa démon lelo lobikuna réussite parce qu'il y a une différence entre délivrance et guérison bon ba bien monté bandeko j'ai prié pour la mère la sœur Sophie je lui ai dit que ngana sengeli yo justice et pas nzambe. C'est tout comme bandimi nanga na ministère nangai soki yo yaka po lia mundimi nanga na ko sengi loka justice pa nzambe. Ça prend du temps.
mais nous servons un Dieu juste qui écoute et qui répond aussi. Quel que soit le temps, cela prendra. Seulement garde ta foi. Makambo Nazolo Balelo, il est combien de temps? Il est 4 ans, presque 5 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le mois de juin 2022, Maman Mbonga, Patricia, a été kokufa. Maman Oyo, a kangaki, Maman Sophie, qui noka lukuta. Oyo, a botolaka mobile. Oyo, a salaki tout. Aboma, Maman Sophie n'a pas naï. Hier, avant, Maman Sophie. Bakangi na barin. L'hôpital. Yaka olanda traitement. Alwite nzambe na ngazali. Nzambe na nani? Satan. Bino bandoki boyo kanga bien. Soki yo kendeke église ko prier. O kendeke pour nous envoûter. O kena olek salaire. Nzambe ayoka ka prière ya sorciété. Jamais. Nzambe ayoka ka prière ya sorciété. Alokotaka pe sorciété. Eza biloko bandoki ba yela bino nzambe alokotinga nzambe alokotaka sorciété. Luko yeba liloba. Nzambe alokotaka sorciété. Nzambe alokotaka ba oyo bazana kana ye. Deutéronome 30:19. Nzambe alokotaka oyo bazana kana ye. Tango akwesami akotelemisa ye. Mais tango ozana kaya mutu mosusu, c'est la démocratie. Nzambe azana tayo oluka yokunate. Nzambe abondela satate. Jésus-Christ n'a pas pardonné Judas. Ndeko yeba liloba. Soko yebi liloba osepela. Alors maman wana obana opelisa monoko. Obana ko tout atolo naza jeune kolekama Sophie. Il est parti. Et avant Koufa, azongi sur l'hôpital, bako monake non, ozana ba cancer généralisé. Ah, azongi na ndaku, a bengani bana, baza ba ndoki bino to pesa maladi boye. Oh, ndoki pa banga moninga ndoki. Alors, pour la référence, Maman Mbonga Patricia, moi naye Messi. Messi a déclaré en substance devant tout le monde que Azana Misalama B. Toyokaye Atamuke, hein? On vous prêche que ce que vous voulez. Vos pasteurs qui sont devenus pasteurs pour l'argent. Allez demander à votre pasteur de mourir pour Christ. Lui, il est devenu pasteur pour le costard. Il est devenu pasteur pour la gloire, pour les grandes salles, les applaudissements, la richesse, la réussite. Alors, Bandeko, de l'église qui vient coucher avec lui. Natika bato boye balo batamingite. Na banzi bomoni longi na ye. C'est déplorable. Parce que la Suisse peut faut passer basé belé. Belé. Moi si oyo. A lobby Azaki Ndoki a expliqué ninga banako kende ko sala ko bloquer bato. Tango ici, elle commence à vous prêcher la parole de Dieu. Alors, bino bebo yoki mutaboye, l'église a ça la témoignage, sans confession ni repentance. Il faut passer la Suisse, l'église c'est une église, a prêcher, a ça le témoignage. Mais parce que bino bebo yobi le baptême, c'est pour ça que vous acceptez des choses comme ça. Si vous délivrez une sorcière, sorcière ya aja boye po si les arablaguité ba vantir les kagebele parce que akolo bana binote nani apesa yikindoki akolo bana binote ye abebisa apesa yikindoki na batu boni ezana makamo belé akobomba donc repentance na ye ko la sincérité ndeko bomoni bozala ndako na bino bozwa papier aboye niefuna yango zo faire repasser yango. C'est pour cela que Jésus-Christ n'a pas recruté les sorciers des femmes pour prêcher la parole. Parce que mon thème est les moutous. Ah mais non, ça c'est mon thème, c'est la pitié. Alors, si comme maman oya bana okanga ba inonsa batu bandoki. Mwana na yeye moko yeyo andima ke azana kindoki, mais alinga kwesa ngona ndako ya bato bazana baona kindoki te. Ndeko nga soki bozana ndoki bino mbale
ceux qui ont loba batu nyonso ba côté la ndoki yo mto zana ki ndoki te ba ko kwika yo ba biyo za ndoki. C'est comme ça, ils sont comme ça. Alors bandeko maman Patricia Akoufaki, elle a maltraité papa Célestin, a maltraité na ndenga ko sakanate selon bato ba na banini. Maman Sophie a salaka tout à récupérer mbali na ye, mais c'était pratiquement impossible. Heureusement na dernière minute les enfants maquillés landaka va récupérer papa na bango, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Papa Célestin soit qui na bonzambe. Moi si on a comme c'est na niveau na te. Mais le coup là yé pas na bonzambe te, y a on ba komisa qui est na niveau na yé na maman Mbonga ba koma ki contre maman Sophie. Bango mi balé bazo ka maman Sophie na bana ba kindoki. Bango mi balé ba ke batiki maman Sophie. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Bino soki muta osakana yo senga justice nzambe. Ko mema ba brutalité te, ko finga ete. Bino bato botikali bolukaka basi. Boke bakana basi oyo baila kabino discussion, distraction, kolanda vie pressé famille na yo, faut faire très attention. Moi si nyonso ya ndoki oyeba basigne na ye soko aza libala aza pena na mapakamu na libanda. Pourquoi? Parce que na butu aza na mobali ya butu musala na ngwana et puis le kuta na muto noko na ye eza kosakana te. Alors la vérité te le kuta donc soko moni moi si aye côté na yo soko moni ka ba discussion bandi ndeko benda nzoto tikaye. Et que c'est difficile parce qu'on va voter pour ça le battre. Ngai ndoka kwa voter ngate. Ngai ndoka kwa voter ngate. Boy bisa ndoka kwa voter ngate nini. Na koche la place na belle. Kende. Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, papa Célestin Akoufi. Ba okundaye lobi samedi le 14. Na cimetière ya travailler les lacs na Suisse. Ça fait mal, surtout ses enfants. Ils ont passé à papa na bango, pe ototika bango. Ma Sophie peso pesa epasi parce que aza papa oyo azoi na bomwana baboti ne bana. Comme diable azaka ndenge, ale diable moko aye ko bebisa foya bato. Tala ndeso esukeli yo. Akufa ina ndako mama na kufi na ndako mama Mbonga Patricia. Akufi na ndako. Abengana pe mobali ta moni ke mobali sana pa bengana mobali bi kende ngana zanga jeune, je vais refaire ma vie. Ya ye ba ke luka papa Célestin ke kuna akufa avant ye. Nzoka ye akufi avant papa Célestin. Makama kwa drôle. Ndeko yo mutu ndoki alingaka lia yo. Yo bondela ka nzambe. Ta musu na famille na mino ba ko lia yo te. Osala bolamu ebele. Bolamu wana igangaka. Yo sengaka justice pa nzambe. Omona ba oyo bakanisa yeke ba kufa ke yo kufa va bango, omona bango ba kufa va yo. Ezaka ndi wanati. Bomoni ba exemple na pesi note na bal na jida. Mais ndeko nanga. Luka na vie oye baliloba. Suisse ezamboka moko muke eleki France la monene. Suisse na boy kotanga basi na bekolo na bango. Suisse eza bato misala na ebele. Na délivrer ki mama mususu awa parce que c'est mon travail. Mama mususu awa abina papa camarade nanga apumbwaki. Na mboka moko bosoki sengai Suisse sengai dowana. Abi camarade nanga apumbwaki. Tango apumbwaka balandi na likolo. Baby c'est ezala boite kende na communique no komisa kombo. Akiti na malembe lobi na mwa kenayo komisa kombo. Donc pour vous dire que la sœur on a expliqué que kuna eza interdité. Kende ka komisa kombo o bano lokano nengo lingi. O bano pumbo nengo lingi, o bano lia batu nengo lingi. Mais keba eza na bato ba kende ko lia te e ko sukilo mabe. Ba pasteur a lokuta pe na Suisse talebele bando boyo kanga.
lelo yo 95% des pasteurs baza ya solo te kamwa 5% wana baza ya solo mais faut vérifier comment ko kuta pasteur aza na 5-6 enfants bon benga pasteur na yo aza na 4-5-6 enfants azokata hotel ya obongisa mateya ba pasteur basala nzambe nyonso a Jésus Christ baki na basi te parce que musala o baki nango eza pas trop eza ndenga aza awa. La mission d'un pasteur, c'est de prêcher la parole aux pauvres, de libérer les captifs et de guérir les malades. Yo mission est comme l'air jusqu'au tinda dans la maternité. L'air jusqu'au tinda dans la maternité. Vous appelez ce mec un pasteur. On est un pasteur. Oh yo ya Jésus, azaleka Pierre, Simon Pierre, azaleka na moisi, mais Jésus Christ a bloqué moisi wala mabota, akobota te. Ba iso aboti mais ako occupé susu, ako sala sum salate. Ah, simba mwana, ah, mutoke na hôpital. Ah, non. Naïb Sarah Maman Sophie. Au monde n'a pas obengi, moi c'est la gawate. Tanga na Actes des Apôtres 28, les 2 derniers versets. Ah, moi c'est la gawate. Neto so na yo, e usuka biso mbale. À moins que yo mtoke olobayango. Je fais le travail de mon père tel qu'il m'a envoyé. Ninga tina ba sala nzambe mususu. Allo bandeko na ngai. Naza na téléphone na opesa binote. Pour nous contacter famille Likambo mais nous avons un téléphone à ma Sophie c'est une femme très sérieuse et calme nous avons un téléphone à Zuango alors numéro mais ce qui vraiment yo osako insister kaka poko makuna poza numéro de téléphone osana ngote benganga soko benga ye ngana ko benga kuna ba ko liksa yo mutu ako lobana yo ou bien okeka mbala moko lobby avant 10h na cimetière à Stravayer les lacs entremeza lobby na 10h lobby na 10h papa Célestin autotika biso mobile ex-mari ya papa ya mama nani Sophie. Numéro nangezali 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Nabato bazali banda 0033 6 51 03 92 89. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.